Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe kaka ndenge na biso solaka. Mikolo nyonso na émission na biso, nous voulons savoir émission ekataka jamais na bandako na bino pona nini ekataka te pona bino nde botindaki ngai. Naloba nini nasola makambo ya bakache ai. Naboyi na ngai. Bakache basangana babita nefubo pia na kufa na ila mama kuide bongo kufunda ngai na seke mukuse ya teba ya deza pona ni teba ya deza po champion local ngai na kaka na mola ite pona nini na fandi boete so na tele ni wa mawa plein teba na deza na seki pona na kanda te mais mes condoléances à tous les catcheurs, mes condoléances à tous les catcheurs pour la famille ya Edingo moto na ngenge na rappelé bino le seul mutu a trouvé ki combo ya Edingo ya original na ba jeunesse nyonso ngai eza nani Maprima Louis Regain bakiseli ye Edingo moto na ngenge donc éviter bokoyola bote nga nayebaka nga nayeba to bandeko to bambongo na tv olobaki te mpo na nini oyebaki te naye wapi tobi quelques minutes mpo na mwa maloba mpo na Edingo touti kotambola nde toye lisusu na komonango nini bayo mombele na mombele ekokutana na Super Aigle maître Super Aigle mbote mbote champion local mbogo ya nzambe tozomona bino nyonso ekomisi oke émission ninga yazinga émission ya bosome ekomisi émission esika katie okuteka lelongi ya mawa de mawa wana ezo affecte bino makasi na ndenge nini toza na mawa toujours po tokufeli kona mboka oyo ya catch congolais donc mawa vraimen ezali kaka biso bakatia seki famille mobimba toza toujours na mawa donc c'est ça quoi nayebi te boza na mawa Super Aigle oza président ya force d'action royale toyebi te bino na organisation na bino na kati ya force d'action royale bosusu organise ndenge nini mpona liwa ya de temple d'action royale toujours libanga organisation ezali babi soki osala organisation fo ganga eloko ezalaka ya motema eloko oyo nde esalaka bato bazala soki bandi oganga me na suka bosala eloko te mpona papa mpona koko en tout cas organisation eza makasi eza vraiment makasi donc tozotala temps na baprogramme na makambo ebele mpo toyeba ndeni tosala soki obengi ye papa obengi ye koko toyebi te yo ozozala na kati patolike ya Super champion Dingwe abimisi bana babimisi bana yo ozomitala kategorie nini kote Dingwe mpo soki obengi papa obengi ye koko toyebi te epana aza koko aza papa aza camarade aza toyebi te place ana evite biso mwa complication na motu oui mais oui nga naza koko Dingwe asali bana basali Super Aigle comme la reine Shakira voilà c'est ça donc nayebi te Super Aigle olobi na biso ki obi organisation na bino bolingi te boloba yango bolingi te bosali nayebi te est ce oza na idée ya image ya programme ya Edingo eza ndenge nini to nini bon champion local maboko ya nzambe lobi vraiment babengai bakatia na martyr bon baeskize ngai vraiment mpona tiaki présence te mosala vraiment eliaki ngai nde lelo vraiment naza na ndako mpona kolandela programme ya champion Edingo voilà opepaki te toyembala moko parce tozotambola bandaka bakatie moko baoyo vraiment tomonaka bazalaka to proche na champion Edingo tolinga toyoka bamawa na bango eza ndenge nini Super Aigle aza na programme moko te yango tolingi toyeba sikoyo Super Aigle pesa biso mwa moko mpona liwa ya champion Edingo susi wana ezokende wapi okomi na dimension nini na kati na ntango okaki bapesi osango ke icône de la kati congolais akufi réaction na ezaki ndenge réaction na biso ezalaki teke bana na kati ya ndako comme bakoko na kati ya palin bokufisi eloko ya motuya na kati ya ndako na bino c'est-à-dire tout le monde na kati ya palin wana fo azala na mawa ya makasi po ayebi ke moto asunga moto apesa bamayele oyo esengeli ke bato batambola na mokili maza lisusu te ntango mosusu na suka wana alinga kobakisa mayele mosusu me ntango akei esali lisusu mpasi na mitema na biso bana mpe bakoko nde ti sikoyo mpena toza na mawa nao ya makasi
Yo zo ki liste te. Non nazwi liste te. Ba bi liste ateki ba liste kuna likambo ba liste lobo mabatu jete ba bi non. Tous les muta bundaka na mwa kisi. Elingo ndika katela ino ba liste ke non yo okotanga oyo de yo zo ki liste te. Bon soki ozwa liste mpona bakatier ou bien mpona bapaster bafrère mpona banani bato bakendaka bakendaka kokoza biloko pale mpo babani babi soki moto azali na bakisi ntango akufaka bakisi nyonso ebimaka na mpwasa sikoyo bato oyo bazwaki soki baliste bazwaki babiloko kuna liste wana yo ozotala mwa ndambu te super. bon nakoyeba na suka ya filme ntongo nga nasalami katier nayebi ke ye père nde moto abatizanga père abatizaki yo tikelo liste te liste wana vraiment nayebi yango. Ok. Lokola ozwaki liste te donc super aigle aza na ye claire abika ye aza na liste ata moko te epa na ye sauf que père abatizaki ye donc siki père apesi biloko. mais toza bakatier congolais tobunda asakisi te oyo ayebi so katier congolais abi abunda asakisi te akosi katier congolais nyonso oyo aza na kisi te azokosa donc style oyo edingwe moto na ngenga abundaka style katier congolais tout abundaka c'est ça ata oza na obundaka technique ata obundaka o nini o coréas nini tout cela kisi eza na kati wana kisi ekoki kozala biloko ya vie mpo nzungu na ye wana nde makambo omoi biloko mibale bato bakufela kuna oyo alobi nga batikelaki ngai nga atikeli nga boye nga atikeli so super aigle nga ntango nayebaka yo ntango babimi obimi katier ozalaki technicien apo okomi moto bakisi moto bacoup de tete moto bamikusa moto bani yo mpo okendaki esa vie te kuna kozwa bilo mais ngai ntango nasalami katier ava mpe su nasalama katier nazala na ndako ya vie navandi na mama misi na ye moko moto na ngenge chape dingwe navanda na ye atalisango esengeli mpe atalisa ngai voilà oui atalisinga esenga atalisa ngai ti lelo nasalama katier congolais nabengami na kombo ya super aigle chaleur ya moto eza ke vie nde apesa image wana na obomba te apesa image abi tendango kaka bongo esala mokili lelo te nomoni ke lelo nakoma katier eza na ide ya ye moko moto na ngeni lelo soki balobi ke non bon lokola bino nyonso boza bino mpo presque bakatiere nyonso oyo baobunda fétiche na kinyawa to mpe na congo baza kaka viende apesa viende so soki balobi ke bon biloko yango mpe nzungu yango oleba etika na maboko bakatiere baki kopesa yango bapaster réaction ya bino oza ndenge bon bapaster bakokoka te mpo nzungu wana eleki kilo makasi bino bokoki bapaster bakoka te te bango bakoka te bino bakatiere bokoki bapaster bakoka mais bapaster baza bana na biso ti ya solo mais oui tala révélation bapaster baa bana na biso yoka prophétie donc bapaster bana na bango to bana na bino mais oui avant bango bazala bapaster biso déjà tozali baprophète mais oui naboyi kokota banga bapaster naboyi nabo bandu benga na telefone yo chantel okale tikaka kolobaka banga bapaster moto amutana kopi na ye donc voilà bapaster baza bana na biso donc c'est ça super aigle un bon pour medine makasi eza te mpona koloba wana aza papa oyo asalaki kati congolais ezala lelo oyo baotanga kati congolais se champion edingo ya makasi eza tozala bomoko tozala na organisation ya malamu mpona kotombola lokumu ya kati congolais na kati ya kati fene aza te donc biso tout totelemi wana toza bamaître donc tosalelaki bomaître avec discipline toyeba ndenge tokokunda ikone ya kati congolais en plus boyebi eloko balingaki basalela ye po bino boyebi wana mitema programme nini ezalaki mpona vie te mais mpona koloba mingi mbanga mpasi déjà sensibilisation ya makasi esalamaki oyo esengelaki ke basalela papa jubile mais lelo papa na jubile na ye kaka lelo papa akoti mabele donc seke jubile yango lokola elinga kosalama ekoki kokatana te c'est ça na sentiment oyo tozalaki nango ya kosala yango na volonté oyo tozalaki na yango c'est-à-dire totya yango kaka na misala mpo tosala nini totombola yango mpo lokumu na biso ya kati congolais eyemata lisusu donc lokola papa akufi olingi oloba teke ya kati congolais ekufi donc epesa biso bamayele toyeba nini oyo ekokosala na biso mpo toyeba ndenge tokotambola epesa mayele toyeba ndenge nini tokotambola nango me
Super Aigle lelo to mingi pona ba problème te pona oza ba problème na ba tebele ba tebele ba okanya kanya la o Super Aigle ba bigi Super Aigle ba TV ba nini donc mais tozana na ba polémique wana te to pona ba père parce que mikolo kati ngolé andei donc to so la kali solo ya champion Edingwe message asuka pona to chite l'émission ici. Merci beaucoup champion local ya maboko ya nzambe na ozo toucher mo po moko boye na yebi ke to na matanga na tango o pousser moloko moko boye fona ya mangono na tolo voilà kisongi tango yo ozosala kisongi c'est-à-dire oza na makambo oyokaki seke Mbappé fona loba ouais c'est ça champion local maboko ya nzambe banda lelo ti lobi nana katia moto nga na banga okokwesanga liwanza mwana mokie abete pene liwa na biso vérité liwanza obeta nani liwanza obeta nani liwanza za mokie to enga ye na boyi polémique na mawa to ana dei na boyi polémique na tala yo oza mwana mokie tu ozosala nga nazoyeba atake super règle mpo naza likolo namona bino to o bangana banani o babidibidi o banani balipasa bamagialor babino nyonso o mazo nazoyoka bino ndenge bolobaloba donc boza poussière ya makasi noki de soki championnat ya de Kinshasa uti obunda so mpe soi-disant awa so mpe wapi soki mpe soi-disant nani bozobenga zwi ceinture animal mais komba ngo namoni yango te mais oui natali yango te wana oloba na mikolba defi abundi abeti animal na minute bon eza komba topesi bino balokumu bafélicitation nayebaka jour okwana pour la super règle mpo okimaka na yo déjà nani ye wana ti moto wana na oloba ye akimaka soi-disant so mpe mesele kacher mikolba yo ceinture wana bapesi yo oyo ozwi félicitation mais yebaka oyengayenga na kati ya bagare yebaka ke obunda te ye fo abunda na nga te nga mpe naza pre ye fo abunda na nga nayebi ke ozotanga eloko moko boye esengeli ke ebebisanga motema ye fo abunda na nga mpo naokaki na émission moko alobi soi-disant super règle voilà mais oui nga nakozala soi-disant yo mpe obenga ye soi-disant ndeni voilà de Kinshasa obengi soi-disant ndeni faut préparer combat ya mese avec mese liwanza boyika faut préparer combat mpo toza bamaître tokosilana soyez calme nayebi ke na matanga ya papa tokosimbana kaka basportif kuna nde likolo toyebana. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe. En tout cas, namwe bakande ko moya toza na day, na ni bakanda te quelque mbote to chite l'émission. Ouais. Napesi mbote na ngai na ye moko ya me Junior Malaisa. Pesa za ba respect belé, ba losako, ba makambe belé, yusra sécurité toujours inspecteur chaleur ya moto. Donc toujours baluka toujours. Donc yango lo bambanga pasi pona ko loba trop oza vraiment na elembo moko ya makasi pe ya motuya oyo eza kati ya mitema na biso ezotelengana nano vraiment kete tosisa makambo wana tokoyeba nini oyo tokosala. Président Junior Malaisa kolela ya champion local ezali tolela na champion local elongo et puis na bafani nyonso ya nous voulons savoir tolela elimbavi edi tozoluka bapolo tozoluka bakepi tozoluka babanderole tokoma yango vraiment ke non Ingénieur Malaisa plaire champion Edingo ça la biso bien makasi. Voilà. Continue. Voilà. Soki ezala bongo champion local eza visite omona ye pour solo ensemble tosala bien kala mingi te makambo minene ezoya mpona yo mais motema ndeka nde yebi kelke mabanga tokende rapide nga vraiment lelo naza posa oboka mabanga te bao bamoni nga bamona nga donc mama lopango ya Congo la reine Shakira malgré toujours lela bambote ebele yo moko champion local maboko ya Nzambe. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe na comme na suka émission na ngana ko tende boye te soki na pesi vraiment Vieri Kitola bambote ya trop côté zali et puis ba médecin trop le ko komani sa mo bien makasi nde mo na besoin te ko boka bo moi mon vieux Gilbert Nzeza kotoza bambote trop pe bamexia trop po eloko ekomaki ezali mwa bien makasi yo ntango ozoka biloko ekomaki omituna mituna ese yo ekomaka
yo komaka yeti ye patinda ka moi na lo bateza mbongo na yo bo bango ya yo moko viens nga poster bakine tolela elongo na champion local bi poster bakine bien poster bakine ba polo et ça la bien tu na tolela bilo et ça la bien tango de ezoya to la ba polo to ba banderole et ça bien makasi bi poster bakine Chanel bakine et bien to nzoka ko toza yo ngwana na bo tete ko ba bo wana lo mingi mingi ata vero kitola na ba vero kitola ba polo wana to et ça la bien vero kitola président Abdon eti na moto ya bato tolela elongo na champion local tolela champion edingi moto na ngenge osala biso bien makasi naboka su nani nabosa nani komona nanyo osolaki bobolema prêtre tongo donc venanga bobolema tolela elongo na champion local tolela vie bobolema donc en tout cas toyokana obungi na terrain omona na esito obungi na terrain bobolema vraiment naite nabosana nani nabwaki nani mama lopango wa déranger quand kuna sima nakani Shakira iko wa déranger na boka nani na kilo nani komoni te ye na boki ta sura kilo ye te la père inzi jibe ntina na boka ki déjà bon boy comprendre mama lopango ambuyanga fort bio ta ni mama na boki mama veki modèle ti télé moko na nga tongo modèle papi fala ya bino yango kasi bio ta ni na bani boka Jonas Maza wal joye yozika déjà même Mosiboni j'ai dit Mosiboni Miranda Joseph vraiment na lobi ke bien au moins moi na 12 ans na bangenge ya mikolo kasi na lobi boye famille et mauvais famille onyangunga bobimba kasi na lobi mingi ya kolobeza te nemo na boki pasteur Brod Bomalika berger Etienne Bokopolo mama lili bwele mokonzi kasi na lobi Bilamine Kamba motema ya ciao